Chef de l'État a salsa biso na ba gouvernement na ye. Na pardon, ba répété. A salsa biso ba ya ko bonisa biso nzela mpo biso tambola bieti diofa. Parce que territoire na biso eza diofa. Eza territoire mosusu te. Zaboi. Biso zolanda ba radio. Ndenge président azobongisa côté ya Kivu na banzela. Talabe matalatala kuna talabe matalatala. Ata pe côté na biso na bandungu. Ndenge azobongisa kwa na est. Kuna na est. Aya kubongisa pe bandungu. Biso zana nzela te. Benzela tozoleka ezanzela principal ya ezanzela principal etika belge. Menzela ekofa. Mais bachata principal to tambola bena mabele. Tozo tambola kana mabele. Bakamio pe kutu ekotaka te. Bakamio bando ute diofa eleki amokedi. Mais awa tomona lisuka mio te ponzela ekofa. Bakipara biso te po babongisa nzela. Mais bazo kokosa kuna tokei kuna boye na boye. Wana eza lokuta papa. Matolo mingi bana membre toza pepe na bino na Yabiso podcast télévision nenga bino les grands bokatier bolole yangwa mosenzi motama kolongulu chef Nginza Manzamba toko tambolaka awa nazali vraiment na mboka langa ya bambondo ngamoko nako tout en tolo mwana mbundu mwana mbundu Mwana mbundu vraiment tozali na ye moko chef ya groupement mobimba aliwa na bana membre mais avant so apena chef groupement na komela masango te fo chef groupement apesa ngambela ya komelango chef na koyebe komela melango. Merci. Ezali masanga na biso na mboka na biso. Melango. Merci balanda podcast wana bomoni kitoko makasi pe elengi mingi wana to livrement ko sa mosala ko melango. Merci. Bana membre wala to tambola na des groupes chef groupement. Ndana za chef ya gouvernement Bakwabanda Busungu. OK, Bakwabanda Busungu. Wana tomoni chef nani? Oyo azali notable, premier notable Banda Busungu. Donc il y a azali premier notable ya Banda Busungu. Bongo yo. Ngai chef de terre Kindambi Mimpia Banda Busungu. OK. Merci bana mambo wana tozo tambola na bakonzi na ngai balakisa biso bemboka. Bana ya Banda Busungu boali be na Faransa boali na Londres na mboka banoko biseke zomi bino toko lakisa bino bemboka na bino mboko botika mboka bakoko tandenge tozana bana kitoko boye tandenge tozali mboka me nzela ezate na ye na groupement tuka mapasi yango to tambola na groupement na kopesa valeur na mboka na ngai ya kitoko ya groupement za bongo te ezali boy okoloba nini na bana banda tu ba kolanda biso mabele ondenge zali awa biso tozana nzela te tozo tambola kaka na makulu. OK. Nzela ezali te bana membre oyo nzela biso ya mokuse mpo tokende na territoire na biso ya idiofa. Bana membre ya biso podcast toza bana villa tokende chef olakisa biso direction oyo place banzeli ezati na ba chef soki boko permettre pona to tambola tokoki ko tambola tozo tambola. OK, merci beaucoup. Bandeko tozo kende permission à chef tozo kende. Merci beaucoup. To kende awa nazali bena ba chef toko tambola na be na Banda Busungu. Bandeko balanda podcast bomoni kozana ba chef il faut to sa mibeko ya ba kolomboka et puis ndenge tozali yali kitoko mingi. Yangoyo. Nzela yangoyo ozomona. Nzela ya kala. Ezali lisusu nzela te. Bon, ndenge ozomona biso awa tozali na nzela ediofa mokedi. OK. Nzela eza te. Nzela eza te. Soko olingi okei na Kisasa oloba makambo wana baya kofungula nzela oyo. Bandeko ya bomoni tozali na chef awa boye obeza barabara nini?
balabala banda bosungu. Balabala banda bosungu. Bomoni bana membre ya biso podcast ezabe kopesa mawa. Bomoni bandako mon cameraman mo réel sunga biso na mwa ba mona bandako yango. Toza vraiment na kati ya village. Na kati ya village na biso ya biso podcast télévision boss Yannick Malundama, Roni Malundama, Jackie Malundama tokoti vraiment na kati ya ville, vraiment na kati ya village tolungo na Kikwiti toye awa na banda busungu. Eza vraiment na kati vraiment ya mboka makamba kitoko. Chef, abo toko tambola to beta mama so na kotambola biso to kendara boye eza nini pe kuna. Chef mais lobe na biso. Eza awa biso za na balabala. Eloko mosusu za te. Chef toza be na balabala bandeko belé ba député belé ba ko bima ba ko bunga be culture na biso ba ko saboter biso bana ya banda busungu ba ko saboter ta lelo ete mboka tozali bena ba jeune belé terrain malonga awa na ko mona ngo bezate okolobani lipona bango pona ko tombola be culture na biso. Biso na wana mbuka bango bayaka kaka bazwa bavoix soko bazwi bavoix bakeye libela moye basonga lisusu eza te ilifu bango bolubela bango soko baye na mbuka babongisa mbuka. Merci beaucoup chef. Mbeka kolobela biso na kati ya banda busungu. Richesse nini oyo evani na kati ya banda busungu, richesse moko culturelle oyo bandeko bakolanda biso ya biso podcast. Richesse nini evandi awa to mona pe bilei pe eza facile. Pardon na yoki bien te. Bilei pe eza kitoko awa na banda busungu. Bilei eza bien. Olera lokwa biloko nini? Biso. Toliaka fufu na ponda na musuni ya mai. Ça peut musuni on peut beaucoup pêcher on peut bien. To pêcher un peu moins bien. Mais c'est quoi le tomoni yo chef de terre bandeko bakolanda biso on peut sa biso différence entre chef de terre tomoni pe chef coutumier na chef de terre bon mekano ko tonda la biso ba chef toza pempe na bino na cadre culture bandeko bakolanda biso. Bon papa merci pour na lilo pesingai. Biso c'est le coutume tolanda ngai na groupement na notabilité ya mboka mais kolia ezopesa mwa pasi ba règlement topesaka banana biso malamu te yango nomoni kolia comme moi pas pasi mais tozokofa mpona banzela nzela eza nzela belge nzela ekofa tomona lisumi tuka te tomona nini te po kozwa mbongo eza pasi po mbongo ekota somi tuka ekoti bazosomba produit toza na masangu ponda mwa manioko ezomonana me bato akosomba mbika bazo akokosa biso kana échange bazoya na bakopal tala mwa kopala moke tala mbika tala ponda tala masangu. Donc muto ayena kiti na ye bo pesi ebele a ponda kiti ya kopal akozwa sac moko ya ponda sac moko ya mbika sac moko ya masangu tozo souffrir pona nini nzela eza te. Sikoyo abo tomoni chef groupement meka otonde la biso za na combien de villages ngai nazali na 8 villages. OK. Na chef lié ya groupement. OK. Nazali na 8 villages. OK, 8 villages. OK. Village ni na village ni. Nazali na village banda bosungu, Milundu, Katakalamba, Makelekata, Kinzundu, Misangi Katembo. Okay. Bandeko bakolanda biso enyenyen lufuku. Okay. Yali peto kita ba filmer ndenge banzela ekofa. Okay. Etimola mabulu a minene. Okay. Bana membre na kada culture to sola vraiment kitoko makasi na ba chef vraiment ya biso podcast toza vraiment ebele vraiment na bakonzi. Balobi bakonzi to sala nyonso pona mboka ekende boyo toza na bango mais tokomona batu bako bebisa culture na biso na tala bankoko tomane komona nzela za kitoko mais lelo yo batu bako kotaka lelo batu bako kotaka bako bebisa benzela
nzela za mabe bomoni ndenge toye awa toye vraiment na kati vraiment ya difficulté pe pasi mingi chef eza be bongo te eza bongo toza na pasi moyen ya kotambola eza bien te siko pe ese pe mituka pe bavoiture pe ekotaka te ekotaka te ekota ndenge nini nzela eza te yango ekota ndenge nini ok mais chef lelo oyo ngawa bino chef nzambe bandeko bakolanda ngai moto nakobundaka be mpo na culture na biso ekende be malamu tokoki kotalisa biso na kati na bino bachef culture na biso soki chef coutumier aza na mabele na si groupement azali boye elekane ese pe pasteur pa kokita pe boye asala église na ye sans kosignaler yo ate okosala te il faut mona chef na chef de terre bapesi permission bon siko so nesi ayeka na kingolongolo na ye asali be église na ye abandi kosambela mbando nini ekomela ye salama te ekisalama yango te tokoboya komema trouble bon siko so nesi aye avandi azosambela wana mpe bino kaka bacondition wana bino donc aye asali na kingolongolo wana avandi eloko nini oyo ekoki kokomela ye il faut tukumisa ye na maboko ya leta tukumisa ye na maboko ya leta mpo moto aye kosala église na ye na kingolongolo mais siko tomonaka na bavillage mosusu moto aye kosala église nde na kingolongolo sa kosignale bino boko kotindela ata mwa biloko moko te mpo na etuta ye mpo na ye moko akima pardon biso tokotinda eloko te eza nde bakoko na biso bakopesa ye punition wana bakoko bakopesa ye punition sikoyo wana siko so nesi mutu lelo oyo alingi nesi aya kosala badroit nini mutu akoki kopesa muntu akoki kopesa eloko wana biso tolingi tolomba na ye apesa akopesa kwa biloko nini mpona bandeko ebele bakolanda biso moto mosusu akoki kosomba be ferme na ye awa aye kota groupement asombi ferme na ye ebele awa badroit nini droit biso toteka mabele te tosenga saka mungwa makaya na biso almet na masanga na basoso esili mpo soki asali topesi mpe dire ya ye akosala soki dire na ye koki akei na ye alongoli biloko na ye tosala marque wana atiki mabele na biso libre seke badiaspora bokolanda biso naza vraiment na bachef awa kosala ferme na yo kosala mwa nini mpo na kolesa bana mboka awa baosengo be mbongo te baosengo be eloko te bakoloba ka apesa badroit cigarette soso masanga na makaya na biso oui bango bateka be mabele te bandeko ya biso podcast ba chef bateka mabele te oye kozwani na bango opesi ka ba droit wana obandi kolona no obandi kolona biloko na yo ti diro to che même 5 ans même 10 ans osilisi 10 ans olongole biloko na sa nini okay mais siko ata sole se bi ba million ba 2 millions ba 3 millions taliete biso wana te po wana so to sei mamongo wana tozoteka mabele me biso toteka mabele te ok mais siko bino siko boteka mabele te pourquoi mais kana kotonda bandeko pona toza komona bandeko na biso bayaka bateke ou note bateke kutu bayaka te bateke balibe koteka mabele bele na kini nengomba Kinshasa na bansele wana siko bino siko boteka te pona ni biso toteka te eza makamunde ya bakoko batika batekaka mabele te biso ape moya oteka mabele eza te po mabele na biso etikala libre po na bambole ezoya toyebi te changement kozala ndenge nini po bino net bino bozouta kuna bozoya soki nga nateki mabele yo place okozwa wapi yango wana toboya koteka nini mabele ok ya libe bon oui nazoloba boye biso toboyaka koteka mabele tala na miso na yo moko génération oyo na futur Montréal zone nous bana na biso ba kolanda biso génération oyo nde to solola yango wana génération ezo kuma minene bon 2028 2030 tokozala na bato ebele soko toteki mabele bakoluka esika ya kolia yango wana toboyaka
moyen ya kotekeleza te. Siko awa bandeko bakolanda biso ba difficulté pona toye vraiment awa na kati ya village na banda chef toroso anayo temoza groupement ba difficulté ni obino bozomona oyo ekosa bino mutema pasi bandeko ya diaspora bana banda busungu ba libe partout monde na tena poto ba libe kolanda biso ba pasi ni obino bozomona bapasi ya nini difficulté oyo ezokutanela bino na kati ya village bandeko bazomona mbongo ezali te mbongo eloko ezozanga biso mbongo ezali te ekole mpe ya malunga eza te pasi moye eza te meka tomona baekole mo 145 territoire oyo eya wana tata mokonzi mboka alansa yango 145 territoire soki na banda busumu batia yango te batiaka me esila te eza kosila te na lelo oyo na bapui balansa biloko wana nyonso tu na bamoto batiaka te na lelo oyo donc awa boye ntango bakokumisaka 145 territoire balongi me kote na bino basilisa eloko moko te esala ka baekole basilisa me biloko mosusu net batoilette bafongola te bamai nini eza te bafongola te batikaka ndenge wana oui loba chef 145 territoire ya bakonzi batia awa boye na banda donc boye simba te esima nano te ekole batia me biloko wana nyonso tu batia te oyo batindaki bango bandeko balanda podcast bomoni ete podcast ya biso podcast tozokota vraiment na kati sur le terrain na makasi ya Bosorondi Malundama Jackie Malundama Yannick Malundama tozokota totelisa bino 145 territoire oyo bakonza mboka batia boyebi ke bankoko bakosaka bango te bankoko basaka na bango te biso chef Nzamba Nzamba tokobundaka mpona culture tokotungisaka mingi mpona culture tango bino ngangaka 145 territoire on dirait simbi bomoni tokichi na mabele awa 145 territoire et simba te bankoko balobi a ba chef coutumier tozana bango awa wese bafungola te ba mai eleka te loko mote vandika bongo ngume eza bongo te eza bongo batia moto te nini te kanet esthétique école biloko wana nyonso basilisa te batika yango na kati siko awa siko mekano kotondola biso population oyo balibe kolanda biso to alibe kotamwa na bango bana biso bankoko na biso basukolaka be bilamba ndenge nini bamelaka be mai nini mai kutu mai pe asuri batonga te tomelaka na ndenge na biso ata microbe ozoyoka ezoya kote ya mai bakanga bapui basource te banini te totekaka na ndenge na biso tomeli basiko ba mai yango ezobima na source ni na mai ya kwelu ubie koya obende na mai ya lubwe bima na mai ya lubwe wana nde bomeli pe bosokoli pe bilamba yango wana tomelaka tosokoli pe bilamba bandeko balanda podcast tozana bino ensemble tokobeta be culture na biso masolo etali mabina mboka na biso pe culture ya mboka na biso bomone te tokotelisaka bino ba village tozana banda busungu ndebisi bino très bien tozana banda busungu village banda busungu oyo vomeza na kati oyo ba journaliste ebele baza be kokoma te bato ebele eza sabote makambo eza kitoko bomoni banda na biso totambola bilamba eza ya kobeba banini eza ba diaspora ebele bokolanda biso tosunga bana na biso tosunga biso moto misunga mboka na biso ekende be liboso lokwa nga bino chef Nzamba Nzamba yangwe le grand mboka chebole musenzi na kotambola ka pona culture mais ce que papa na ngai meka kotondola biso tozonga na kati ya culture lolenge ndenge tozalaka wa bandeko mususu ba jeune ebele babotami ya banda busungu bazali na ngomba Kinshasa bazali na poto bazali partout bali koyeba te ndenge tozana groupement boy soki lelo yo groupement azate est-ce que ebemba groupement toko komona ngo biso nyonso toko mona ngo ou bien kozala surveiller bato bamona ebemba groupement bato mingi bamona ngo te ezalaka surveiller ezala surveiller ezana bato to chaka bazo surveiller ebemba nani ya groupement même ko bimana we ko kunda ye bato bamonaka te sikuru meka kotondola biso culture na bino na banda busungu lolenge ndenge tozali boy tomoni mboka ali kitoko bato baza otambola kitoko makambo eza kitoko okoloba nini na ba diaspora oyo baza kolanda biso pona culture na biso ya kati ya mboka tozoyebisa bango boye
bakonzi baya kobongisa mboka na biso bapesa biso renfort po mboka ekendeli liboso tozala bien santé a bien kolia bien komela bien pona bamai pona bahôpital baya kokwede biso po tozala na santé moko a bien. Mais si vous avez le tozali awa o benzela tozoleka eza nzela principale ya o eza nzela principale etika belge. OK. Mais nzela ekofa. Mais bachata principe to tambola bena mabele. Tozo tambola kana mabele. Bakamio pe kutu ekotaka te. Bakamio bando uta idiofa eleki amokedi. Mais awa tomona lisu kamio te po nzela ekofa. Bakipara biso te po babongisa nzela. Mais bazo akokosa kuna o tokei kuna boye na boye. Wane eza lokuta papa. Mais quand c'est bon beba député oyo bo vota bazoya ete biso bana busungu boko voter bango bakutani pena bino ba groupement tozo voter bango massivement to sala boye akei libela azonga kalisusu te lokola nana ngo kenda libela azonga lisusu te obino bo vota nyonso tout tanga be kombo bandeko bakolanda biso oza culture to kotonda batrikoyo batrikoyo ba sacré. Ah, oh, bazobenga sacré Jokamfel, l'Amfel. Sacré l'Amfel. Luka chef Nzamba Nzamba toya na kacha territoire oh sacré l'Amfel. Ozana mbongo belé batu bako bwaka yo honorable sacré l'Amfel. Talabana oyo côté yo wuta. Sacré l'Amfel abimela ouais. Abimela wa to voter massivement. On a ko bongisa manzela boye na lelo libela. Sacré l'Amfel. Voilà. Tolinga kaye penza. Poza na mbongo. Aya ko bongisa la biso nzela. Mama, boyebi sacré l'Amfel? Boya, yaka kuza otuba. Sacré l'Amfel boyebi toyebi. Mais siko okolobani pona sacré l'Amfel nzela azo bongisa te pona toya. Bongisela biso nzela biloko nyonso biso nzela ekufa. Biloko nyonso ekufa aya ko bongisa nzela biso peto zala bien. Siko sacré l'Amfel ngo abimela awa kola wa na banda busu. Azala kawa. Kuna me aya kapone élection. Donc abote wa mboka na bango kombo mboka na bango na ebite papa. Aza modinga kuna ya se. Bon, total anan banzela ndenge kofa ndenge balimba boka ba cimetière. Oui. Ya libongo bana membre na ko beta c'était honorable sacré l'Amfel na boybe polémique na ko beta c'était tala esika oyo ba votaka yo tala nzela ndenge kufa tala awa ndenge propagande tsoko yo yaka ba mama bayambaka o kitoko batu basepelaka na yo honorable yaka pona culture mboka na biso ko bongisa to mona aba cimetière ezali vraiment surveillé te ba machiche zobima donc na kacha nzela toza na lebolo ndenge wana soko ba cimetière ko na lebolo biso ko za maladie ya kuleka. OK. Batu bakubanda kukufa. OK. Sans trace. Pona nini po nzela ezate et puis mutakubongisa yango pe azate. Donc awa ezali cimetière ya banda busungu. Yango to kumina cimetière. Mais eza pembe na libulu. OK. Omoni? Eza mabe. Hein. Etikali mukeso ko mbole beti lisusu. Ba cimetière oyo ba kokota na libulu. OK. Yango wana tuzo regretter. Nana kusunga bisu. Mutu azate. Omoni papa. Bazo kendo to wa robongisa me baye motaku. Biso tozo nyokama. Yazo zwa bambongo kapo na emoke mona wazekwa. Azimbongo achena na poche. Bana membre bomonete ya biso podcast télévision tozana bino na cadre culture to tamboli awa tozava na kati ya banda busungu bomoni tozana bana bali ko kamba mais nzela ngo to ko mona nzela ngo tala ndenge nzele bebi bana membre to alibe ko bebi sa culture na biso zo kende wapi toko yaka ndenge nini ko somba biloko mon cameraman zo ndenge nzele bebi ya libe ko pesa nga mawa mingi ezali be ko pesa nga mawa mingi tala nzela ndenge komi libulu pe pasi pe mawa pene cimetière nzele komi vraiment libulu Montréal zo pona sona komi kuna na ko kwea chef Keba donc soki nzela awa ezandeni mon cameraman sunga biso na ba image awa ndenge nzele bebi nzela o ewuti ti wapi chef ewuti deux fois
nzela euti idiofa. Donc nzela euti ti idiofa. Donc boye donc vraiment moye kolekeza te papa na ngai. Moye ezate. Mituka moye kolekeza te. Sikoyo ndenge salami boye. Essaye de combien d'années bazoya ko kipete? Moye ya kutanga bane ezate. 2006. Oh oui. Depuis 2006 ba député wana ya kala tozalaki ko voter. Ata moko asali mwana nete. Kaboy. Na lelo ata moko azoyela biso te po abongisa misalo oyo. Mais yango na koyebisa bino ba député ya babunda. To bongisa village na biso, to bebisa culture na biso te. Abo toza na chef. To zalaka te ke soki tanga mapona mekoki to ekoluka ba chef, baza ba bobe na bino te. Baza batu mote boya kabe okosa bango te. Basaka na ba chef te. Basaka na ba groupement te. Boye bokosi bango botie ba bo bimi bokei. Bino bo mona ke toza ba champion. Mais boza ba champion te. Boye ba ke mabele ba nkoko basaka na ngote. Na ko beta sete nga bino chef nzamba nzamba to bongisa be mabelo yo. To bongisa be nzelo bono boze bele do be sacré l'enfel. Na ko beta sete sacré l'enfel. Luka chef nzamba nzamba to ali awa na biso podcast télévision boko na biso bele. Bon papa na ngai okoloba nini pona nzelo ekopesa nga pasi na kombe ana koyeba te mutuka na ngai ekoleka bendenge nini pona so bina cha mutuka to okufa te me wana etali bino boyebisa honorable to vota to pesa ba voix ba ko bongisa biso nini nzela na banda busungu nzela idio fati mokedi eleki na banda masamba banda busungu tokei ba bongisa biso nzela donc ti wana tango bayaka bopona bango bovota bango biloko wana ne komate nane komate na leloi siko okoloba nini na honorable tout bazolanda biso et puis chef de l'état yemoko ote ba ko benga tata mokonzi garant de la nation président Fati ndenge akobongisaka banjili brasserie ndenge akobongisaka nzela wana to ko mona kango pe to ko sepelaka makasi mais awa ba député belé na kati ya parlement ba ko ngunja ma dossier wana groupement na peso maloba lancer message wana kota chef de l'état pona makambo za be kitoko mingi pe na mpimbo. Papa ozoloba bien. Chef de l'état a salsa biso na ba gouvernement na ye. Na pardon ba député. A salsa biso ba ya ko bongisa biso nzela mpo biso tambola bieti idiofa. Parce que toi na biso isa idiofa. Isa toi mosusu te. Papa Zaboy. Bito zolanda ba radio. Ndenge president zo bongisa kote ya Kivu na banzela. Talabe matalatala kuna talabe matalatala. Ata pe kote na biso na bandundu. Ndenge zo bongisa kwa na est. Kuna na est. Aya ko bongisa pe bandundu. Bisto zana nzela te. Omoni wana ndenge za bongo président tata mokonzi ekolo to telo vraiment mingi to kota be makambo yote na kacha mboka pona biso toza tozobundaka pona culture wana bomoni pe boyoki to beta be sete penza te mon cameraman zwa ndenge bana wana ndenge bazo sauter sunga biso na mosala na moi place ngo ndenge ezali moi liloba no papa na o cadre de tali ndenge lelo na monete nature na biso eza kobeba culture na biso eza kobeba. Montolobi ye président na biso asunga biso na ba député pona mabule zo ya kobuka elinye kabola mboka elinye buka ba cimetière ya atina ba député na ye ba ko salisa biso pona biloko oyo ba tracteur na biloko ba bongisa biso nzela de banda mokedi ti idiofa poto zala bien po bakamie banokota toteka mwa produit toza nango seke bino awa bozana biloko vome bele me moye bimezate tozala na ponda masangu mbika bele me moye ko bimisa ezate bazo ko kosa biso na bakopal ne change moi sani boye demi asak biso pe moye ko boya ezate pomi tuko ezokota te mbongo ezate nzela pe ezate yango wana tozoyebisa ye apesa renfort na ba député ba ko bongisela biso nzela la biso oyo eza nzela belge atika mais lelo esa nini ekofa moya ko salisa bana classe ezate minerval po futa oko sala boye po teka produit po bakamie ezokota te
pona nzela. Bandeko bokolanda biso bakonzi pardon bosunga biso pardon bakonzi nga bino chef nzamba nzamba na kolela na kobeta sete na miso ba groupement ba chef de terre ba groupement baza nyonso tu na kobeta sete pardon bosunga biso to na posa kolia biloko mo eza nature biloko eza vraiment nature mbika ya li awa ponda ya li awa biloko kitoko ya li awa masangu o vraiment kuna masangu ekole komi cher ekole masangu ekomi 10000 kopo masangu pona osombe komi vraiment likolo makasi bandeko bosunga biso to perdre culture na biso te beba te bakonzi ya mboka nga bino chef nzamba nzamba nzela yango yo toza na koto biloko ifo eyebele biloko ifo kende bele bakonzi ya mboka ezali be bongo ndenge toko beta ndenge toko lela makambo osama malamu siko lelo yo soki te mokonzi ya mboka pona esi ayoki pona na biso podcast message ici de GKI batambusi honorable Sacré Lamfel ayoki yango tata mokonzi mboka ayoki yango ba notable nyonso tu oyo ya banda Bujumbura banda Busungu banda Busungu ba yoki yango partout bisika bazali soki lelo balingi nesi ba contacter bino bazwa bino bakoko zwa bino ndenge ni pona koya ko sisa makambo oyo tato bazwi groupement ba meme kuna na présidence pona ko sola be makambo wana bakoko sa belo lengi ni wana esilika transport so i transport ye librement mutakoboya te poto kende to ça l'explication na ndenge bino pe bomoni nzela bomoni bamboka bandako biso to oboya te. Okay siko papa nanga mo liloba na ope na suka oyo ko loba liloba nanga ya suka nazo senga na president ya republique asalisa biso aya kubongisira biso sikoyo ndenge bazo bongisa sika kote mususu na biso pe baya kubongisira biso nzela. Malgré tozangi mbongo ba projet pe ekota tozo yoka bien na ba radio ba projet zo ya na ba américain ekota pe na bandundu esoka kote mokote etambula Kongo mobimba yango wana ngana zoloba ya libe bongo bana membre papa lobi bana Busungu oye bana Busungu oye ebwebe kapae ebwebe boya na balobi ete tobosa ete culture na biso na bana kitoko bana oye ba mama oye ebwebe kapao ndanve on veut bon lancer message na bana Busungu nyonso to ba diaspora bali kolanda biso surtout ba diaspora yaya okoloba nini botanga pe mala tokende za musika te chef eso ko pesa nza tokende na classe wana pe to mona bana ndenge batangaka wana za la prochaine meba sirisaki misala nyonso te bana ba kolela ba classe za me basisa mosala te yango na kobongisa te bon na ba mai pe yaka bachina bapui wana ezate moto bachiate biloko mingi seka basirisaki te ali bongo bana membre na biso podcast bosi Roni Malundama yaniki Malundama wana manaka na biso ekomi vraiment na suka to sole bele awa na banda Busungu to ali na banda Busungu na village ya banda Busungu village groupement pesa biso explication ya mboka o soki mutalingi aya awa akoko ya wapi meka kotondola biso Mutazoko ya wapi awa na banda Busungu mutalinga ya mutauti kin alinga ya na banda Busungu akumi alandi nzela ya Idiofa akumi na Idiofa ba plakisie nzela te pardon chef soki mutauti kisasa alinga koma rapida wana banda Busungu akoyela par prince awuti kikwititi nare Poyinga na Poyinga ya université me yangambo yo koto yo Poyinga akomi na Poyinga akoleka na village Kimbembele akati mwa de ruisseau akomi na banda Busungu alors nzelo eza facile yango wana koto eza nzela mabele kozala musika chemin de tourner oyo na lakisi eza facile pour muta koma wanoki. Okay merci bana mama manaka na biso komi na suka to koyemba pe na bandeko nanga to manze munini na Kibunda Tema no toemba nzemu nini tina nzemu nzemu anzami ambun boyemba te toemba nzemu anzami yemba toke toemba toke nde toi toke ambundu toyemba te o bozoka soni nalongo pesa ba nzemu toyemba
Toke, allez, toke, hein. Oui, continue, allez. Toke temba. Mene mensula. Toke. Merci bana mama manaka na biso komi na suka na tokutani bemba la sima na kombo ya Jésus. C'est que maloba na bango balobi nini? Balobi ke to yamba baninga baye na kombo ya Yesu. Merci bana membre manaka na biso komi na suka na ya biso podcast télévision to sengi bino bo partager manaka oyo ya libe kitoko mingi chef nzamba nzamba na kiti na village oyo ya ba mama na ngai ya bankoko na ngai na banda busungu ba hivi mo kitoko totoni na richesse ebele mponde ezali mbike ezali bilo kitoko me nzela yali koboma makasi bakonza mboka bocha nzela pona ete mboka chef nzamba nzamba eza kitoko na ba groupement to sepela kitoko to le biloko kitoko biloko mo eza naturel pona to bela te to kwa ba AVC te to bela maladie muso pamba te na pesi bino merci mi tozaki na banda busumbu na busungu na ye moko groupement koma groupement nanyo Budiama Mumponi. Chef Budiama Bupole bon chef de terre. Chef de terre Kindambi Mimpia. Merci Kindambi Mimpia bon chef. Cheta Osas. Cheta Osas. Wana mo table. Bon. Bitozo tuna na binu ndenge boyo kotala biso. Après combien de mois ou bien combien de semaines toko landa binu na ba radio. Po biso landa ka ba radio mikolo nyonso. Ango wana mutuna na ngai. Ok. Bon, vraiment, bana membre, merci chef na lolenge na yo. Tokozonga kin semaine oezoya me tokozonga kaka. Taimeza mabela chef nzamba nzamba tokoya ko chama kele na ibete honorable Sakela Mfal ayoki deya bakonda mboka tu bayoki tokozonga makamegole kamalam. Bon, ngai nazana miya koloba te. Po tozikaka lokano ke ba ko bonsala biso nini nzela. Liboso tozo kofa pona nzela kofa makamundeza kina ngai ya mibale basilisa misala ya 145 territoire misala wana sila kite basilisa yango babongisa banjela bakonza mboka 145 territoire tabino moko bakonzi na biso nga bino chef nzamba nzamba na zapepe na bandeko na zapepe na ba chef bakonzi pe bazalia wa bakonza mboka boko vandaka na kini boko vandaka bena bakiji 145 territoire. OK, 145 territoire ngo et salama déjà ka ba bâtiment mais biloko yo mike bakura na ba mai na ba toilette basilisa ka yango te batika ka na millier 145 territoire et salama chef de terre et salama me basilisa te biloko mingi bachaka te po tozonyoka mape na hôpital toza na hôpital etika ba belge kisi ekoma talu biso maya okende eza te fiche ekoma na 7500 papier apamba po tokezwa kisi mais songa naza na 7500 nini na okepesa kuna po nazwa traitement tozo kofa ya l'État eza ya l'État. OK, chef liloba na yo pe bandeko bakolanda biso Bon, ezali bien. Ndenge bino boye bien. Ngai nazotuna kaka na président. Soko président alingi asasa biso na nzela na ba école na ba hôpital. Asasa biso mpo biso vanda bien. Nebete batamotea malambo okolanda biso na ya biso podcast télévision ba numéro na biso yango wana liboso ya betando na bino benga numéro wana ya Londres benga numéro ya Londres za wana tokosangana na ba chef groupement pona
komona président oyo tokutane na présidence tosola masola kitoko balobi ete awa na ye awanga bino chef nzamba nzamba toko tombola culture na moni nzela eza mabe nzela eza kokufa nzela eza malamu te benga biso chef nzamba nzamba na numero oyo tobongisa nzela eza diaspora olingi ete osunga ete bana oyo il faut kopesa nini wana ezala malamu makasi mingi yango ete ezali wana bana membre toza wana awa ete tomoni ete chef tokotuna question moko na 145 territoire wana tomo ete ese a pe basi babota ofele awa babota ofele te mbongo pe cher combien 5000 donc c'est que chef alobi 145 territoire hôpital basi babotaka ya ofele te za bongo za bongo papa bafutaka mbongo mais kasi président alibe kotondola biso koloba makasi ke ezali be ofele bato bakobota ofele partout ezali ofele te bafutaka mbongo na hôpital bafutaka mbongo soko mwasi akei kobuta afuta ba 30 ba 50 mais kasi gratuité pe ezali te gratuité eza te gratuité eza te donc awa bana batanga ofele te batanga ofele te mais ofele eza te à part école primaire mais kasi oui batiaki bon tala mokonzi ekole atiaki école primaire kuna mais humanité peut-être troisième mais ezalaka te balobaki de troisième de 8e à 9e mais tofuta mbongo. Merci bana mambo. Merci chef bayoki déjà merci. Na bana bosungu. Merci Kimi abota bien de kutemba la sima. Bye bye. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa